Bonjour bandeko. Voilà ba graine on a l'accès bino. Il y a bloco fakina lona. Malheureusement na ça qui na on a vidéo té parce qu'il nous a tenté. Voilà où ils a biteku teku. Biteku teku comme yango e bandi ko bima. Mais non mon on dit bima couleur jaune. Na éviter ce qui non mon on dirait na longo la on a peau. Na lo nango directement na mabili. Na chaki na chaba graine ndambo biteku teku. Mwandambo tikalaki et puis oeza ba graine ya otomona oya mwa makasa minene oeza épinard na biso na l'accès bino wana ya Congo na chai mwa kilkimbuma quelques graines ya oyo na moni ndeti bandide ya kobima. Voilà, donc naomona ndeti na lungu lango na ba peau na chango directement na mabele. Na luna matimbele on a moni ndeti kufi nango ndeti na moni ndeti ezo bima njete o me ba njete mususu na njete wana kati na moni ndeti ebima ba njete mususu na moni ndeti kufi nango. Awa na luna ngai na moni ka moko na ndeti ebima misusu na ni bimiti donc total na kaka. Voilà. Non, l'accès bino sous résultat. Ce que nous avons poussé, non, l'accès bino. Sopi na longoli. Sonde tu n'as bina na longola babite tuko na lona directement na mabile. Non, l'accès bino tout ça ensemble na bino. Merci. Bye.